Bonjour, bonjour, dans la news sur Radio Télévision. Bonjour, la communauté congolaise. Et topé simino nouvelle amabe oyo isalemi na Congo na biso bande ko ngali kamoka mwande ko na biso comédien oyo boyebi na kombo ya Commando Mutute asili koti kabiso. Commando Mutute azali nani? Bato yo kotuna ye Commando Mutute azali artiste comédien oyo abandaki epa ya Ngadiadia Ngadiose asali pe nande ko na biso oyo bazalaki na Ngadiadia boyebi moko bande ko na biso asi ya koti biso le grand Nyau ozaki mangwa ndenge wana ndenge ba parcours ya ndeko na biso oyo bomoni akufi atiki biso Commando Mutute asili kozongisa molimo pa nkolo nzambe toko mega ko rendre image na modèle biso pona ko pesa ba obayibiete na ba obayibiye Commando Mutute toko pesa bino muke ya mwa biographie na ye na parcours na ye à part théâtre abane ko sa nini batu muso oyo bate mais bolanda biso tunasuka bo comprendre Commando Mutute azalaki nani na kati ya Congo. Alors bani konangai j'espère bon la biso partout dans le monde entier tous ensemble B sangwa matanga ya artiste comédien na komba Commando Mutute o yazalaki moko ya ba comédien na kati ya groupe ya Ngadiadia Ngadiose tango Ngadiadia Ngadiose ba yoko kabwana na ndeko na mangwa ndenge wana le Nyau bazui temps oyo bakabonaki ndeko na biso Commando akei pa mangwa ndenge wana batunaki ba théâtre belé ba théâtre bien basekisaki bato mais ndeko na biso Commando Mutute azalaki pe na musala mosusu oyo ayebaki azali cameraman abane ko filmer abane ko zwa ba image ya kitoko wapi akine ko silisa musala na ye malgré azali comédien ya munene talent ya makasi mais abane pe ko sala makamo mosusu bandeko na ngai abane ko travailler na Raga TV bato ebele ba mona Raga TV esili ko songa bato ebele Commando ne ko pumbwa lokola ayoko pumbwa lokola spermane babilo ebele oyo bato musu bana oseka bagaga mike oyo ebande ko permettre ye ame ya koleksa bandeko bato nyonso ndenge nya salaka ba blague na ye ba biloko na ye ebele bato musu bakutaki Commando Mutute tango atiki comédien abandi ko kotala ba monde ya caméra pe makambo ya audio visuel oyo to bande koleksa bino alo ba image na ye eza ebele Commando Mutute abelaki bato balobi o ba poisonné ye bato bi o akufi bwe na boye makambo ebele za ko se passer na bato oyo baza koloba c'est par là pona makambo etali Commando Mutute alors ndeko zo na biso partout to kobetla bino muke ya likambo oyo to tuni bande ko za Kinshasa ba me kolobela biso comment nini ndeko na biso asili kotika biso alors to kozwa ba tout oyo ba pesi message na ba témoignage concernant liwa ya ndeko na biso Commando Mutute bokozwa komona mobimba azali père de famille atiki mwasi na bana makambo bele o atiki liwa ezali nzela mutu nyonso bato baza koloba na makambo etali kikufa na ye poison maladie azali moto lokola mutu nyonso azana nzoto abela kape nzambe ne ayebi o ezaki kati ya nzoto na ye alors bato o baza kolinga ko découvrir parce que pour le moment na théâtre na biso bato bazo ko reconnaître bato ba comédien toza ba comédien ya kala ebele oyo bato baza komeya koyeba bango te yango tokopesa bino neti ba video ya Commando Mutute tango aza kolata teni na ye eza teni ya kala batango ya Mobutu batango ya Ngadiadia osala ba makambo batango ya mangwa ndenge wana osala makambo alo eza bato oyo basali kosala théâtre na mboka na biso ya Congo alo ndeko oyo esali pasi pe mawa ya komona bato ebele po akomaki déjà mingi na ba misala oyo ya media quoi parce que cameraman bane kotina ye ba déplacement makambo belé na kati ya Radio Télévision na kati ya Raga TV je m'excuse Raga TV alors ba parcours eza ebele mais to pesi bino sango oyo pona bato oyo bayebaki ye parce que belé ba koyeba ye mingi te mais bato oyo ba comprendre totangi na epa ya Chic Choc Loenge totangi pe epa ya to bato mibale au place alekaki epa na Ngadiadia Ngadiose epe aleki epa ya Mangau ndenge wana après akendaki pe na komea kosaba njonjingi mususu epa sans souci ezaki ka fona kopesa moi lumière parce que azaki soda ya bande komibenga soda banda kala civil mais ya soda alors bokozwa ba image na ye ya kolakisa misala abande kosala
sala bokozwa ba pièce mike po tozwa nyonso te bomona ndenge nini commando mutu no sala esali pasi bande ko na ngai na oyo basalaka ba mutualité na bango ya ba comédien oyo sa ya komi président est-ce que ba comédien nyonso ya Congo ya kala na ya kilelo est-ce que bango baza na kati ba s'infilier na kati ya communauté wana to ezate alors toza kotuna ba mituna parce que tolandaka tomona wapi organisation malamu ezali po koyeba kosunga bandeko communauté na bango wana oyo komi soki na ebiso ya sibela bango basali wana o lelo balobi sai nde ya komi président na bango na kati ya Kinshasa oyo aza ko représenter to président ya ba comédien nyonso est-ce que azali na temps ya kobanda koyeba ba comédien partout na quatre coins nyonso ya Congo est-ce que baza affilié na kati ya organisation na to yango te parce que ba musicien baza na oya bango basalaka ba bo toyebite izaka ba musicien Kinshasa to ba musicien partout parce que Lumbashi ba musicien bazali na Goma ba musicien bazali est-ce que baza ko s'affilier na eloko yango to bo s'affilier te eza ba question par rapport ya komonaka à chaque fois si moto akofi to monaka ba makambo bima par-ci par-là ba message ya ndenge na ndenge toujours bate même respect na ba wei eza sauté ezo sala pasi pe mawande ko ngai mais ndeko na biso oyo artiste azali mutu ya ko honorer ya ko pesa ye quand même image ya ko pesa pour valeur na ye oyo akofeli azali père de famille abane ko sala musala na ye banda kala ya ki comédie pe abane ko passer na ba chaîne mususu oyo bazaki ko lakisa ba théâtre na mike on ko sala mboya mike théâtre na ye ya kolakisa quand même mongala ya solo oyo azali kosala musala epesi pasi epesi mawa tokopesa ka bandeko ebele bomeka kotala kape makambo ya koloba po mingi ya koloba mabe ezali bien te par rapport ya mowe soki mowe asi kotika biso ba commentaire ba message pamba epa ema na circuler te pona respect ya mutu oyo tozaki na ye asili kotika biso pe tokozwa toujours valeur wana parce que biso tu toza ba passager mutu moko te akotika la éternellement bande ko ngai ezo sala pasi ya komona kana communauté congolaise soki mutu akufi bato bazui temps ya ko se moquer ya ko n'importe quoi concernant mutu oyo asili kotika biso alors nasali émission oyo justement vite fait mais nakozwa image oyo nakolakisa bino par rapport ya ba œuvre oyo ndeko na biso asili kotika biso tokolakisa bino ye ko présenter bino ye na ba façon ebele alo ba oyo baza lelo ba ebi ete ba mona ete mais na kati ya radio télévision tokolakisa bino qui est commando mutute oyo asili kotika biso esali pasi esali mawa nzambe mopesi nzambe mozui tokopesa toujours famille oyo biologique ya ndeko na biso commando mutute toujours quand ezalaka toza ensemble na bango esika mutu aza ko baza ko lela biso toza ensemble na bango alo ndeko na ngai oyo aza na biso ensemble partager vidéo oyo pe o s'abonner massivement abonnement est gratuit o s'abonner pour partager toza toujours ensemble ba information est toujours na temps réel na kati ya radio télévision soki oza na biso ko s'abonner ozo partager et ko ça na biso bien numéro boye ba toujours merci et bye bye.